kolobela plus mwana mobali moko oyo to salaka ke to sala esimba nango te na kenda nanga atikali na kombo nanga na munoko atako mobali oyo ba mwasi aboye mwasi wana kotanga kombo na ending wana te papa olingi nini oportenga plainte na mbata nyoso oso sali olingi nini fali amemanga atika nga na kozala kaka pour fali na ozala wana kaka kokumisa fali botika kosala ba spéculation na bino ya salite na kofinga kananga fali te bozela kana bino yango te pe kosala manango te babota biso 7-6 ba na poto seke pa na biso poto ya la kanango biso ke na biso poto ya clando te ngape na okenanga poto ya clando te Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo. Bonsoir, bonjour, chers amis internautes. Ça dépend de l'heure là où vous me suivez. Votre humble servante Manick de John. Na binazolo bela mingi Belinda Diakese balobi kolia na esengo Diakese lexikolia na esengo na Kikongo. Donc eloko na ye awa na babone na biso ya check kolobela plus mwana mobali moko oyo to salaka ke to sala esimba nango te na kenda nanga atikali na kombo nanga na munoko atako mobali oyo ba mwasi aboye mwasi wana kotanga kombo na ending wana te papa olingi nini oportenga plainte na mbata nyoso oso sali olingi nini soko zana ebezu soki na kendaki na nyongo na yo loba yo ndo tikala kuna nyongo nga 8000 abonnés na ngai o na pesi yo ti lelo oyo opesinga bango te Mike nini olingi na kombo na ngai nini olingi eloko nini olingi analyse nyoso na kombo na ngai nazotu na ba chronique moi muto liboso oyo azobo soki bino ba liboso boke poto yango na ngai sina kena na nga poto fali amemanga atika nga na kozala kaka pour fali na ozala wana kaka kokumisa fali botika kosala ba spéculation na bino ya salite yana nga fiston koloke chef aliaka nyama ya de matoi sous le kauka par Zouria botala babiloko no bozui émission bokati parti moko boy on a conditionné fali on a sali boy fali ngo botanga ka komone boy li papa na bino fali camarade na bino fali c'est un grand musicien c'est le roi de la musique congolaise en ces moments c'est lui qui est siégé sur le trône de la musique congolaise et avec par Zouria sous les Kauka. Bozana nzela ya kolekate yango bo ngape na komisa presse en ligne comme nango itunime.com. Bolingi nini? Olingi nini? Na misu na ngamo ko mutabetela nga lisolo te. Ozotanga ba journaliste o basala ka succès otangi kombo na ngai te na ke na ngai. Na zana nyongo na yo te, na mema eloko na yo te. Fièvre mondo yango ya modèle oyo atakutu. Atakutu. Donc bino na kati appartement wana obo futa ka $100 wana bozwi na bino musala pena ya kotanga ka kombo nanga musala makasi bova na ka botanga ka kombo nanga koko ingila ya na nga mama anto 22 ans lia keloko mo motema ya Jansi tela na restaurant de play anti gigolo na Bruxelles wana tant no mona na boduga motema ya Edi Boduga nana boduga motema ya Edi Badiata nazo yeba te nga kute pa nga bo pesa na bino nga kimia ezolobela nga eloko te ezolobela ngai eloko te mais là ça craint bo boa kelinga na maladie ya mpese bo kante maladie ya mpese ko matanga nzoto mobimba esuki ka na makolo ya mike pe naza mama na Anna, mama na Jonathan, mama na bana nyonso. Ngai leki anga na Mireille.
Okito motema ya junior okito ngaleki ya ngana ya anto ngaya ya iseka nzambe botika ngai kimia kona pema moke botika nanu kombo na ngai so botangi kombo na ngai te botala matin bokotala matin ata kutu balingaka kombo ya mutu. Et puis, au lieu de battre comme la vérité, kaka na ba mensonge. Boke ba voyage, mutaseli bino analyse azalakate. O uti Afrique du Sida oye ne lo côté. Oye kana ba catch oyo ba bakisa ba semel poko mamulai. Mutalobi na yo azate. R9 l'imbattable R9. Hein, bana Ngola, bana Paris, ba madame, ba jolie mayala, bolobela bangoko, hein? Tant nazomona Goreti Louvuezo, Elisabeth Mayangi, nazomona Mackenzie, bolobela bangoko, bastopaka nanu, ngana tanga akombo na binote, na kipa binote, hein? Yango na koma kalole munyoso ezoki ngai mabaku koloba te manzaka nyonso tetuki likolo na bino likambu nini. Nako finga kananga falite bozela kana bino ngote pe ko sala manangote babota biso 7-6 bana poto seke pa na biso poto ya la kanango biso kena biso poto ya clan de thé ngape na okena poto ya clan de thé. Je calcule nazo sala promotion ya je calcule Nicolo parce que contrôle déjà contrôle déjà hein. Laisse-moi t'aimer chérie nanga motema yonde na lingaka yonde na lovaka yonde na dorlotaka yonde na leshaka yonde na fibaka. Laisse-moi t'aimer hein. Nadar Jonker na Turquie, Jenny la Lyon, le 27 manifestation zawana na Turquie na Istanbul. Le 27 manifestation dans bazar ko immortaliser papa Lutumana papa Wemba que son âme repose en paix. Mais bino bozawana balinga bazako évoluer bino bozana bovandelika kombo amanike bokende na wese kombo amanike bokende na banganga kombo amani manike ango pe azo percer kaka na poto pe balingi kaka manike ba mama balingi kaka manike mutu mususu te kaka Malik de John Belinda Diakese Goreti Louvuezo Vienanga sacré nzoto ya Christo papa Moïse motema Karine Loali maman Anto maman Anto Wivine na ville mele wana Wivine motema ya Odon maman na Odon Junior na privilège motema ya Odon maman na Odon Junior na privilège. Bolobela ngaiko ata bino est-ce que bino basi balobela bino ndengo wana na okufa lelo te ata bolobi bon ata bosali ba analyse na bino yo zozela kaka ngai na fallait que le Canada apokangsanga yo bangsanga na makala nga mama na nga soda na kena mesure de parents 4 fois na banga na nga makala te ebité pour ton information metitima derrière la caméra. Hein? Nalela yo, oh, nalela yo, oh, nalela yo, oh, chéri motema nanga, yonde nzamba pesanga, kivitimi, notre amour sera comme un nana et fali, kivitimi, nalela yo, oh, nalela yo. Oh, nalela yo, koko ingila na Angola mon pote, bana Luanda nyonso bondia, balobi lidi fatu motema ya Drigo Douamba, Drigo azu sou mwana mobali, R9 l'imbattable, balobi, kode mpe la kaka, tozo zela po kalate to oko ya Luanda wana, bi kalate to oko ya Luanda. Crisco le voit des Zaïrois, 32 ans de pouvoir, 32 ans de dictature. Hein? Si vous moutez mon leader, il y a paix,
Mbote papa. Ouais, mbote maman. To kutano ana bandal molar na quartier na na fief na o se présenter sa biso zanani poto kota la viva sujet na biso. Ouais, Kombo Nanga Mouchando l'artiste, artiste comédien, cinéaste, parolier, de OP tout ça moi empreinte. Donc penseur quoi. Donc. Et déjà en mémoire de Simaro qui nous a quitté depuis samedi, un petit mot avant de commencer banda pour poser à parolier. Donc Aza papa moko oyo do avant tokota na kata mondo tokota déjà bon bazo ba forme moko. Et puis na ba fin awa. Donc Azagi déjà prédire que Kalami ta okende. Na lundi et comme kaka soki boutique na simana ngai boyo kaka maloba oyo boyo kaka banzemo nanga donc voilà. Donc et puis lors monsieur na reconfirmé aloba ki mkola okufa kaki obeta de nui wanambu le beta et puis maloba aloba ki ekokisami. Donc quelque part artiste baza bato yo donc baloba déjà venir. Merci beaucoup. Alors, Toro Lobela sujet la biso parce que oza papa, oui. Responsable, oza pena famille, bandeko, base, tout ça. Et ça ndeko na biso moko congolais lokola yonanga a outi ko succomber na Angola parce que outi ko apprendre que moi no ya lingara mingi parmi ces 6 enfants. Moi la moko azaya yete et salamika que moi no ya lingara mingi o ya tchana photo na ya profil na ya WhatsApp na profil na ya Facebook moi na wana ndeka azaya yete papa kokite a succombé avant même kokoma na ndeko papa succombé na minute oyo azana morgue moi na ya liboso ko luka ko venger papa na e azana kacho kwa ngaba maman na munduki donc famille ekoti buluyeke. Alors on se demande naka oyo papa langai famille wana esengeli et réagir ndenge nini vis-à-vis ya mwana oyo atikali pe na mama oyo na makambo ya sali. D'abord ezelo romo boso to bito développer ngo et vous appelez temps. D'accord. Pour ba makambo eze belé na kati. De un na conseiller non d'abord na reçu pesa ba condoléances na famille prouver à papa ba tiko bungisa. Donc nzambe a réconforté bango apesa bango kimia. Donc ils a pas si muto bo a belate koko ya boye donc okufa donc ça fait mal. Mais ce que le problème c'est pas na biso bato to tikali nanu. Faut le bien bato batikali. Il faut to ebaka ndinga oyambela likambo. Vous comprenez? Pour le na vite au monde bato muso ba adopter bana. L'autant déjà ba adopter bana na mwana oda kutu oyoyo ofandaki na ye o mesanaki na ye ata bebisu aza mwana yote. À toi apprendre que non, peut-être que ça va et confirmer que moi, non. Non, continuez avec la même affection, même moi, moi, je peux akabano que nous, ak musika na yo, ezalate. Donc, pour Nangaï, na osinga d'abord, tu es bandengo ya makambo. Ko ya ndengo na peut-être aza muto ya koke ko supporter choqué pour bato na bato baza. Au moins mutu mususu d'emblée comme ça tu vas les kambo a koki ko se mettenité bif a koi. Par net exemple à papa wana. Mais pour na bisonné tinga boso na Jules Kamandengo en tout cas et de rangeté. Et ça même histoire récemment na Kitambo. Bana mi balé na profiter na lo bali kambango. Bana mi balé et celle qui maman qui est robota ma passe. Mon qu'on a mbetu. Je peux botter ma passe a dû a changer mon. Bana barokola o mususu afana na mbinzo mususu na Kitambo. O mususu afana ndako soldat, o mususu afana na ndako ya menuisier. Non, soldat na saki gradé, o mususu menuisier. Et quoi arrivé que o moko so akoti na veni amona ka kokani na jimona e. Oh, tombe ro landela. Yé pas qui là. Oh, abengi mais ozana longi o kokana frère na ngai. Tonga ki ro tala pe boye, frère o wana kokana wana. Enfin, ba ro découvrir que oyoyo asaki mona nani ba yo landela ba botama même hôpital même nani. Vous comprenez ça va faire mo boy comme ranango. Mais tombe ro yeba e kabola ki bonde kona te. Do esinga kaka ke ndenga oyambe alikam. Quant à moi, en tout cas, mon oiseau qui peut-être arme luka vengeable ma maman naie, c'est pas si bien.
viens recontinuer, viens sur Kawanate. Et sur le après, qu'est-ce que tu vas gagner? Donc, pour d'abord, d'abord le roi Seko n'a pas à l'État et aussi a purgé au Yangero Sala pour l'État attaque aux a raison. Il faut jamais se faire justice. Donc, un peu ça. Donc, pour d'angaï, famille Tikali, on va perdre de Konabango. Donc, nous allons consoler Bango. Puis, maman, surtout, bino, maman. Ça fait très mal. Au moins, on a qui replace par rapport à mon qui est la possibilité. C'est la possibilité. On comprend. Ndia Salinini, a mis quelqu'un qui a la pointe, telle que son abina l'un de l'autre là, moi na onyo comme moi. Bablo ça qui non bino basi, ozana mwana, ozana mirobi mibali balé mi satumine, ça fait c'est aussi très mal pour mauvais pardon pour ba finalité ba makamongo yango. Ndio ça qui ba tu vas perdre vie. Donc voilà. Et puis plus loin, ngamo on peut ce exemple là ngai. Merci et puis bah tu vas profiter dans le Cambo. Nous vivons dans la petite moko Henriette. À Botina ngamona. Neba ite mona na zamona ngai. Akenda un bon jour. Nalemba avec un ami Serge. Serge Makoy, lui qui a Roger Lumbala. Donc il y a des témoins. To kutana moi c'est Tali. Ah, Moussando boni bien. On a zel kamo son nous a vraiment sérieux. To donner rendez-vous. Parce qu'ils ont la carte à chier, il y a sujet pour Bama Kamonde Angoy. Dans une rendez-vous, le binoton to ye bisinga na zana mona moko kuna mwana yo. Na kena ndako. Na fandisi famille botala ba bisinga mona bobo. Ah non, ye kaka na mbinza wa boye comment rosala ki bomba likamandingo tu bato mbele. Et ça qui n'a pas si. Je suis allé voir Papa Wemba. Papa Wemba qui est son âme na kena ebise likambo. Les femmes sont drôles. Nga pe bayaka bala ki saka nga mona moko voyage avancé mais nga papa we mazana ki sasa. Ndé na oza courage. Na uga ki okuta na famille ona ba les jours na préparé l'enfer qui soit okufa. Ngai na se déplacer na keti na famille ona. Mais avant na yeba na kati wana ya lui na bango telinga bi mona za mona. Aza ba ressemblance na. Vous comprenez? Nga simizela inde j'ai amené un ami aussi président il y a les pétroliers aux Anabandal Kitanda na salut en passant to komi na yé comme témoin tant to komi boy famille ba hotel rara keno et bo ba boy na mona et de deux ba pesinga tomba fanda basangana et tomba na obenga bango jour rendez-vous ba bisinga bosana mona wana. Au monde ba maramonde Zara. Et il y a d'autres amis qui disent que non, il faut que nous à niveau de la justice, ça va confirmer. Les Camerounais vont nous entre parenthèses. Dans les dossiers, on a plus que c'est une énergie. Au moins, on a bien pardon. Au moins, on a les Camerounais, peut-être un même cas. Mais mais la fille maintenant, Rose, a 13 ans, 14 ans. Voilà, donc un peu ça. Donc, bino basi quand de bon dieu la narole ba pe que maman on a pe il paraîtrait que à la qui s'occupe déjà mutu mususu. Ce qu'on un conseil na ba famille au batikali, ba traiter moi na tikali ndenge nini. Ba traiter moi sur wana ndenge nini. D'abord il faut qu'on pardonne d'abord. D'accord. Pardon c'est important pour ceux qui pardonnent zaté, biso tout aux c'est pas facile parce que c'était le pion de le pilier de la famille. Donc mon histoire c'est salami. Donc tu jamais que le garozo na susima. Donc c'est salami total la sikoyo. Le ndenge ni makambo kende. Soto bi to kene ka to bando ko condamner, c'est pas aussi bien. Maman na asaki mabe faut limbisa. Donc ko limbisa mona wana. Ata soki boke botuniye ba présenter papa ne mususu. Moni papa boko la ki ona. Alors tika la jamais obosana. Et surtout ko fi pour un problème na. Donc pardonner maman on a donc sotobi kaka biso peto za na mabeto sala oza biso liboso kuna to yebi pété donc voilà un peu ça. Voilà maman mbote na bayo donc na opesa nanu Gino Kabemba tour du monde États-Unis bambote na mi à moi et puis
Guilain Baforce, il y a Mère Aziza à Londres. Et mon grand frère Nzoko Chocho, il y a en Belgique. Et puis Freddy Lokende, il y a à Londres. Et puis de Bazé Belé, donc Ogi Lolonga, Kokomia, de Cosmo Koko, donc Bazaza Belé. Tant que parolier, les candidats ont été sans qu'il y ait un verbe. Donc, on a une identité par rapport à la loi. Il y avait le Tumba, dans le Bara Keno. Fota Moué, à Tabatia Koseka. Et aussi, ça n'a jamais passé. Il y a bateau, babungissier. Et puis, Soromon Moutuna Katamatanga a commis Bilinga Linga. C'est que Moutou a koufi wana, Baïbana na été. Ce Baïbana qui na yé, c'est qu'à ça n'a qu'yorté. Et ça lieu rencontre, mais atmosphère n'est pas ça bateau. Circonstances sont Zaraya, il n'y a pas si donc. On a verbe Mouchandou, l'artiste, donc voilà, un peu ça. Merci beaucoup l'artiste, vraiment merci. Konga tek tek TV, Yasiba Mutombo. Konga tek tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo, tek tek mama, Yasiba Mutombo.